prêter une oreille attentive à leurs préoccupations. Comment ça se passe pour la veille? Ça se passe bien, le contrôle en vue de la ville se passe bien. Les formations qui se disent concernant les nouvelles unités, ce sont les gens qui sont animés de mauvaise foi. Qui sont animés de mauvaise foi? Les gens qui sont en train de nous diaboliser, ils sont animés de mauvaise foi. Le travail s'est fait. Nous attendons qu'on puisse maintenant rendre ça effectif. Nous sommes en attente, mais elle commence à anticiper les intentions qui ne concernent pas les secours. Tolembi lolenge oyo seko paza pour gérer balakisi bapesa biso fichier ya ba NI biso pe totala toyeba balakisi yango bauti wapi seko balobi ata ministre alobi na kopesa te kasi tomoni 800 millions eye talobi ministre aza politique bakokosa lisusu mpo aza ministre ya liboso te bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi tino tosengi démission ya directeur chef de service ya sekop tosengi enquête nzambe apambola bino na gouvernement na yo olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide contre rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi moye tolarge ye na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo po yo nde tata na bango pardon enquête wana oyo tosengi na gouvernement esalema nokinoki ezala indépendante na biso baenseignant na kati. Ok. Bolingi forme nini ya banqueteur wana? Olobi banqueteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banani. Bolingi nani ya osala? Bolingi yo gouvernement oluka bakina yo. Ok. Biso toya. Ok. Bino pe baenseignant. Est-ce que vous avez un représentant na bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. Ok, bon, bozwa déjà ba coordonnées na yo. Ok. 800 millions wana ekoki kobima te soki biso tolobi te. Yango enquête esalema mbango mpo ete ba NI banyokwami. Na uti omona bato ya sekope awa. Est-ce que bosolola? Papa, déjà yo moni chaque mois nasalaka suivi ya paye. Soki na yeli yo ba dossier ya batata oyo nautai kabisa mokonzi tata 76 ans balongwani mosala tomonana oya lobi qui est là c'est lui le copain est là bon prends les copains de la maman yaka lobi na délégation na yo tosolola nanu nayoka likambo bolingi mpe tokotala likambo tozana ministre baministre tovandi na baona bino toyoki oyo bolingi tobengi mpe bandeko ya sekope totali mpo oyebi parfois boyokani nde ezangaka entre biso likolo ya communication eza te donc ntango mosusu ntango bokosolola boéchange bainformation ngai nakolinga nazala wana namona nde bozoéchange bainformation totala biso nyonso soki makambo ezokeye bien ça va donc tozala tranquille totia nanu koyina na liboso se mbilinga te. Après avoir reçu un bon nombre de politiciens et combattants résistants, cette fois-ci dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, je reçois pour vous une évangéliste, pas des moindres, car il s'agit de Mama Kalanga pour nous parler de la spiritualité dans la politique, en particulier celle de la politique congolaise. Je serai avec vous le 15 août 2020. Je suis votre humble servante, la bouche autorisée de l'Éternel. Mama Kalanga vient de vous confirmer sa venue dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h. Nous sommes en train de se tracasser pour notre pays RDC, mais votre maman, je suis là. Un peu d'expérience que j'ai expérimenté pour notre pays dans la spiritualité et dans le physique. Parce que si vous n'êtes pas combattu dans le spirituel, dans le physique, vous ne serez jamais combattu. On est là, nous avons des problèmes qui nous tracassent
pour notre pays RDC, pour nos vies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur, grand prêtre César Ngadi. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Boyebi Bokonzi, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, et Zali Kaka ya peuple te. Bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Zali Bokonzi ya Nzambe. Yangwana Mama Kalanga akoya wana ko expliquer biso ki Bokonzi ya Nzambe ele kaka ndenge nini. Naza mama rabino na kanisi boyebi la lobaka moi moke, donc bon se préparer ba congolais, que le Seigneur vous bénisse et comme ngonga oyo toyeba na mozido na physique pe na spirituel. Nayebi ke mokili mobimbe ezali kozela Mama Kalanga parce que bomonaki 5 minutes avec César Ngadi émission moko asalaki ya témoignage ya mwasi moko abengaki pona ko témoigner makambo elekaki ya mobali na ye po azwa pouvoir na Kisasa kuna, donc bato ebele ba mitunaki ba question ebele Mama Kalanga akozala wana pe pona ko répondre na ba question surtout ya concept ya émission na wana. Donc n'hésitez pas Bo poser ma question na bino na numéro zaliko défilé awa na se. Je veux parler d'un point pour notre pays, la spiritualité et puis la physique. Na moi expérience muke oyo Nzambe na bino atiakati nangai, la bouche autorisée de l'Éternel Jésus-Christ Seigneur. Donc bon hésiter te bo poser ma question na bino surtout bokozala na yango en direct na Mama Kalanga parce que ako répondre na mituna na bino surtout. Rendez-vous pris ce samedi 15 août à partir de 14h avec l'évangéliste Mama Kalanga pour parler de la spiritualité dans la politique en général et en particulier celle de la République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Préparez mes enfants, vous tous dans le monde les Congolais. RDC, préparez vos questions. Je serai disponible pour vous répondre. Grand prêtre César Ngadi, que le Seigneur vous bénisse papa. Le Congo sera sauvé. Au sala choya bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ndeka na Rabino ke Kanambe akozwa masolo na mbunchu penadikosi. Rendez-vous ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h dans Rendez-vous de Patriotes. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti Holanda to kutasa bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la montant des années mais à un certain moment les kabao to les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion conteneur yango eza en live mon plaque à Bruxelles va au différent bien à 11h8 verse facilité les tu remarqué qu'il y a un réseau ya matinda ba au moins ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique massa na car charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati yeke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo ngana fretant na conteneur tango oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon et kangami bon et kangami sur les sili deuxième bord Tindiga kaka donc caméra ont bougé parce que na likolo ya pas modération on dit au kanga bord le monde donc bord ils ont kanga malon là au kanga sur le sili donc bord et kanga kitoko bon deuxième bord là au kanga Tindiga ka ya mouvement Tindiga deuxième bord ikangami à suivre. C'est Pena TV et yena makambu ya sika lisusu
o bachaîne ya France eza na kati, bachaîne ya Congo eza na kati, bachaîne ya Londres eza na kati. Olingomona makambo ya politique ya sika, o parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye, o tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo zo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.